Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maître de l'air maître, joyeux anniversaire. Bon, ton bête a le solo, nasi bonne santé. Kitoko wapi enga kitoko wapi bazo kotala biso tv moko batebele bazo kotala biso Claude Lokeba ko no télévision bazo kotala biso na muko ntombolo tv kweza ba chaîne wapi bagolo batala mingi wapi pe bana bato balingara lokwa biso na babo tala kaka niveau donc pepe mo maboko bank azo kotala biso sponsor officiel pepe mo maboko bank nazo kolela o mabe le 26 ou le 29 le 29 marche de santé entre le 26 et le 29 pour la sortie officielle ya Pyroman o wapi bagolo na bagoloise bazo kozela po ebima donc pepe mo maboko bank ba félicitations groupe Mouri Lubi tous a toujours wana et puis oza le seul patron wapi okoto kisama desu na dollar ko sa couleur le mi couleur mbala batabara ma ba champagne no azoko na biso na toka kia mweza ngaka be moko nakabe ko sa couleur l'homme de 25 champagne Bogard de la presse nous avons différence non ba concert au nuance to rataraté mais niveau ya réussite ce concert à dimanche na kokia ngote na senti énergie ya ba musiciens artistes pe niveau à plein millionnaire to comité na podium ba kit comité na ba réservation qui vie et puis il faut comprendre aussi que biso toza le seul lelo il faut le dire toza qui kobeta le même jour na JB Piana ba tebele ba banga JB il y a des musiciens baba papa chéri baba kobeta na ville mais papa chéri atie biso pe to tie to la gisega que to ali de bagolo pe baza très fort donc niveau ya plein en tout cas merci beaucoup d'abord na communication parce que communication ezaki vraiment makasi et puis surtout ba bureau ya faire ego toto banana na ba bureau ya faire ego la qui est DG Blaise Polo pour na musala kitoko sala ki donc en tout cas na ebité Pichu Botoko basala ki lobby donc Tracy Eleza donc Picasso Mayabo donc moi ba tebele basala ki vraiment musala et puis communication ezaki vraiment à large ba tout ba monaki ndenge elekaki merci beaucoup na ba fanatique o wapi ba yaki dimanche talaka ka dimanche bana poto nzambe bela bana poto ngande na monaki ka Boga na e kon oyebi ke na stuki boye fils nkelele na stuka boye entrepreneur Guillaume Mogas na tala boye ni konka les formateurs de boss na tala boye Clémy Mungango mona Lyon likoli nango mama Jean Ndoki na tala boye oh kapole molaza wana nabi oh ya mba na poto bolika monini na lega ka boye mbala moko boye inspecteur Miguel Mbong casino de Paris na 400 millionnaires déjà eza ba demi concert à casino de Paris pour déjà ba spectacle to monaki omoni concert tant aux autres concert il faut concert ezala événement concert ko leka wa te jamais tala lelo yo shikito oya biso akendaki quand même ayaki na concert asengi obi muté madame Ferregola il faut te passer de merci pour la considération Ferregola ebi ko considérer batongo to pona mutumala to za pembe na e président merci pour la considération olinga ko lela bana o te linga passa bana tala kuta ebi shikito yo depuis ka banomela whisky yo zo mela whisky on sentir déjà il a l'amour de son fils. Mais au moins, il y a un Bilokos. Bilokos. Atozobela. Bilokos. Avec ce que tu m'as beau, mais à s'éloigner. La promotion artiste et non Kofinga. Obi que concert wana recette wana bat banzime to babi agile pe bat bakiba robeta net to beti na jibe pe papa chéri to beti na ba et puis na ville to beti plein et puis to beti il faut le dire aussi to za na millionnaire club eza place déjà connu ba tout ba yebi mais to beti plein et puis ba to ba CP là c'est pas donné à tout le monde yo comme ka robeta concert jibe jour mona jibe na ville ça mo bali meka balinga na biso balinga raté je balinga raté babanga na bango makambo donc omoni ela te ya président te ba greffier liketa ana avant qu'on a liketa obi avant aya concert mboto apesa ka ba je m'inquiète ça balancer biso a sepene ka pesa mbote na bagoloa na ba gladiator toujours qu'on a considérer bato bazala na ye Ferregola le padre ala te biloni wana ngana mona ki d'abord lo ka liboso lo ke sera ko fa nango le roi Versas ça la jete liketa Versas ko ça la jete tala sko catch
au papa wemba ko fana na Côte d'Ivoire très cher ko ça ba jete mangam na zolo ba TV za radio ba betela biso donc en tout cas pour nga le padre mingi ko lata na parce que faire lata d'abord il est responsable va faire gol za responsable ba tout ba yebi déjà le padre c'est un homme qui se respecte et puis aza mobali aza papa ma passe il faut le dire papa osé na osas ata aza mutu moko azo se respecter faire gol za na ba bokilo aza na bana atang sarabana il faut se respecter et puis biso ba leki neto za wana donc on a vient à biso ça peut-être kimbi d'un côté donc mais aza normal par rapport à yembe le faire gol la Jésus de nuance aza incontestable et pour indétournable obi voix ferré na yebiso concert elle anda ville mobimba ville boyo ko ba 4 coins nasi concert ya faire rigola bato bazaki na YouTube j'espère que bato belé batonton pour moi bazalaki wana au moins concert ya faire bato belé bazaki en live concert à faire soko tali okotia na YouTube mais bako senga yo droit d'auteur bako yebiso que non eza éligibilité c'est-à-dire eza ba même minze c'est-à-dire que ndenge moko na studio ouais donc on a YouTube ayebiso que non eza concert eza disque bon différence exacte soko tali mingi ba concert à faire rigola ba senga ba soko teka concert à faire bo il faut pas senga ba yebiso que non il faut au moins ndenge eza bo eza éligibilité ndenge eza bo mais ça la différence exacte concert studio n'attend azo beta live voilà donc différence exacte donc le padre c'est un jeune aza ngai en tout cas aza ebala loyembo mozindo ya loyembo le padre et puis aza chef de la musique congolaise donc faire rigola aza net moto pona nga faire aza chef donc ça quand on fait la musique boye yeba ka tous les musiciens à Lukuta donc aza chef donc papa chef place aux ali papa Mathias na yebite chef comment on a présence lutte contre Lukuta ya babindombe présence ya yebo yembi bayuma babida kala bayuma babida kala c'est ça ba surprise même avembo yaka kimaki yaka na tikala kina mwana super no oui nazaki on dirait qu'il y a tonton promo en tout cas na s'appelle surtout na initiative on a saluer parce que c'est pas facile on est on disposer quand même temps na on est direct ba biso to soki empêchement tout ça une facilité au moins Hollande direct on a papa megeza baliaki mbongo na ram tenga yo biga système et puis voilà quoi donc c'était récitement total parce que même à distance totale déjà en tout cas vraiment les padres c'est le meilleur yaye moko et puis bambongo ba héros zo panza na concert na isasa et puis ngai na mituni ba question mi yo kaswa mbongo au kabelo na balani mais biso les padres attaque grand là yo pesa ko 1000 là c'est papa Hervé merci beaucoup obito bagatele les badela grand là soit j'ai vu ma question estimateur ah ya tu vas au grand là il a eu combien j'ai bien c'est pédale aye bandem montant que 100 $, tu dois payer 100 ah oui na mona oui hier non hier lundi à décevoir hier lundi en tout cas nous sentons que Jet Set vraiment en tout cas va travailler d'arrache-pied va travailler d'arrache-pied parce que tu sentais vraiment concert et puis pour votre information concert on est l'équipe à concert nous sur Betamakala ouais ça dit moi qu'il est pas droit qu'il est de mieux en mieux on est parce que ça a boité mais OK de mieux en mieux donc c'est vraiment quelque chose de très louable autour de pour ça que les padres tant on peut ça dire ba couleur aboyer ça annonce déjà harmonie na dynastie degré kozala que mes dynastie moi extrait na bete na produit ba bino bazaki wana na mettre ba question est-ce que jour harmonie robima toko malana na harmonie le 29 d'abord ils a sorti officiel ya Pyroman par rapport à idéologie tout le monde déjà va short déjà passali déjà et puis merci beaucoup na Pepembo Maboko Bank pour la initiative ya yo ezali pas bon quand on va psenga yi donc faut nous qu'on déjà donc merci beaucoup pour l'initiative mais par rapport à sortie officielle bino bozo la Pyroman ndene na papier mouchoir na mai bozo la ndene na bible na maboko na losambo soit yo bozo la yo na mangengenge c'est le roi ma 1h30 minutes boy donc nous en a gondo chambre na single bon na téléphone na maboko oyembo obisaka obisaka na neli obisaka comprenez que non c'est l'ambiance de l'émission voilà quoi ils na iso tout kayo ils na biso beto na beto pour ça ininga na peso dani non c'est lango single et puis gondo chambre yo c'est na zo c'est la mutakala sexy c'est après on a bagarre
Bon, gars pyromane, je vous dis, donc il y a 1 heure. Non, Zandeni. Bien bougie. Nazu, écoutez, Nazu, écoutez, la tienne à Katikata. Écoutez ce qu'on a matoué. Na simbi téléphone. Ah, ça, tu m'as dit non, chef. L'éternel a compris. Voici qu'elle va, hein? On est plus de regarde-moi maintenant. Ah, nous nous sommes liés. Son innocence m'a donné la légèreté. Quand l'adolescence passée, moi n'a Marie, mana qui va évi. Oh, je me suis fait. Oh, il y a solo là. Ni Manix. Oh, quand on a une acoustique wana. Nandimi na kufa. Kena fane plene na yo. Kena vibre sans fétiche. Système d'exploitation ya bolingo. Na ba souci comme boma. Nandimi na kufa. Na fane plene na yo. Et puis à ça là moi ba mixage. L'acoustique c'est vraiment trop mixage. Tiko sala bongo na banja koza avion okitaka nde na aéroport nzokoza na yo hélicoptère atterrissaka na yo partout nansi baselo tiko sala bongo nanga déjà polo tiko sala bongo nanga bitu toko tiko sala bongo nanga osini lumene tiko sala bongo nanga odeti chibambe tiko sala bongo nanga bere poste de la munda tiko sala bongo nanga pepe mbongo tiko sala bongo posta couleur tiko sala bongo ya mama masirela obi na lelo no pour mama barbara masirela la première dame de liberté. Tiko sala bongo Mama Jani Ndoki tiko sala bongo Maman Fanta Fofana, maman présidente. Emmanuel Kalonji. Le 29, bisotou, rendez-vous na téléphone, rendez-vous na ba. Youtras, surtout Ming Youtras, donc il faut liker. Le 29, à partir de 0h déjà. Non, ça s'annonce. Ouais. Faire la bunda mit babundi c'est trop. Et voilà pourquoi et comment est-ce qu'au moment naïe. Il y a un moment où à l'expéditeur. Bah on se bandait ko luka. Et comme la dose à quitty. Il y a un moment où te masuba sur le makolo. Il y a un moment où ngaine na la boye. Dans la tala ba kanyanga to faire afingama. Songa na komi ko. Sondo siliki dans la raison na papa, maman. Ata oza yedingwe na ko signer. Ata oza yedingwe na ko signer. Na ba défaut to loba. Na ba défaut to. Ngai kutu yo ko omoninga na loba kango. Sala analyse ko tango ba faire. Poso ko tango ba faire. Et na kana mbota na kombote fona loba ba golo bo limbisanga. Tata oyo ingénieur à pétrole. To pe quitter attends comment mikolo yo. Mwana onani. Eza bombe mwana onani blaze soki na. Mais obi ke bombe le ça. Teka ba drogue na poto. Mais ça ba tout faux déjà. Bombe ça ba. Mais on monte moto ba kombo ba faire. Azotanga kombo ba faire pena moyo. OK ba nga faire été. Na wala peta wili kaembe. Bombe. Oh, ngana na tika ko ba nga faire na wenge muzika te. Bata ba bimise lesko faire. Bata la boy o mutalobi boy. Alali. Oh. Bando ko sangala katuna ki mo ke o azala ingénieur nzoka ndia ba drum. Ingénieur Alexander wa muneno asala na sasa. Abongisa mapapa. Mutu wana na poto biso tu pega bando teka ne ba yeso ko sato. Ndakuna. Mama tozo betel solo Real de Madrid boti ko tanga basanga balende ba chinkungu ba bazano. Renaissance. Renaissance ko to beta sa de Madrid. Bazano. Yaza Olympique mime. Eza club moroboy. Eza club moroboy avantier mo beto lo na YouTube. Ah, Isaac, j'ai aimé. Voilà, merci beaucoup les amis. Ça va juste topé ça va gaulois par rapport au Yagé. Mais ça tu ne sais ça va gaulois par rapport au Yapiromane. Batika distraction de Ronangaï. Maintenant c'est mais pas to comme il a en vérité. En vérité on s'est dit auditionner la bonne musique et auditionner la bonne musique avec c'est-à-dire avec un artiste de taille qui est Ferricola. C'est ça le message essentiel. Et puis les 29 wana je vous dis les 30 biso photos se retrouver ensemble autour d'une table to fêter comme pas possible. Tu as sa grandeur artiste. Mais oui, d'ailleurs tu vas rater. Papa Lida Mavuba. Papa Lida Mavuba. Maman Fanta Fofana. Jean-Thomas Kasakasa. Jean-Thomas Kasakasa. Emmanuel Kalonji. Tout ça Bumba Lissoy. Boza Wapi.
Donc faut Paulin maison, Paulin grand maison. C'est le voir répète tout Paulin grand maison là. Paulin grand maison. C'est non non pas numéro naé. Ah Paulin OK. Ouais, pas biso soki libanga. Il y a Trésor Pembele, je confirme avec force. Trésor Pembele. Il y a dit ma fungule ah yo po yeka na passer na siko bendeli. Et puis nalia pelar no moi kala dadi. Oh il a dit ça bongo moto di mikolo. Mais vieux senga que basser le temps. Combien la vieille? Ouais, ezali solo makila. Ya dit ma fungu. Les fenêtres. C'est là nanoté, ezali solo makila bien ndeni. Te okitena Kalambaya. Tes messages à capter. Message à capter. Je pense réagir. Les 30 Genebola, Mokonza BMV. Yomoko yebi Esther Faïla Panda Chalo, la diamatisée. Esther Faïla. Au bois à 3 une très belle femme. Mbebo Rose. Azala na concert. Esther Faïla. 15 champagne. Avant d'aller à Costa Sommeil combien Costa Sommeil 25 champagne. Mon Dieu, 25 champagne blanc. J'ai m'attend parler na ça. 25 champagne bleu. Blanc plutôt. Donc azaki liboso ba tutu ba monaki odeti ba. Oui, na mona direct. Ya ba bindo ba pesi so me apesa nga message moko abi. Faire quoi ça ba soldat. Bo ça ça qui to comme est-ce que boyebi ya merci. Pas de distraction. Temps de la vérité. T'es déjà yebi bailo. Hein? Voulouzi. Yo déjà parlé. Pepe mon sala nga bon poigne 4 champagne. Pepe mbongo tiko sala. Obi na melete. Ba ko melete na ta ba musu na musika ba melete na cha ba ngo yi. Mais misu ba ina ngole lo. Ngai bisayo. Ngai nazana esengo ndenge concert wana elegaki kitoko. Bana poto bana miki le 7 novembre Casino de Paris. Lasconi Mbunza. Mobilisé déjà Yannick Kayenga mon invisible. Le 7 novembre Casino de Paris. Tozo ya Mubimba. Je suis gaulois, je resterai toujours gaulois. Petit Botoko a été Petit Botoko bien habillé, tu as été bien habillé. Petit color mo bola. Wana na boka sana. Popol mo la kaka. Nani? Solo la radio. Panzi kuna vient na biso nani DG Blaise Polo. DG Blaise Polo mo kassin mo raketa king. Balata na kina. Ngas ko na betela biso. Ote sara na seko wanga na te. Ote DG. Tango Dolce Gabba. Et puis oh ils a Balmain. Oui bit. Ouais. Ce que betela mo to na Afrique du Sud. Otuna Yuko na Gucci. Kolo na Gucci. Défaté. Alors na kila na Zara. Na te matera de là. Bon. Oui, c'est micro. Gucci mo pas rapport ya sexy. Mon Dieu. Ingaye qui a dit que makambo eza bien. Na montre cap. Vana tosi ces émissions. Vana to kata. Vana. Quartier. La quartier. On va boy gambela. La gambela. Chance. Ponga imbanga za. Mbanga yo imbanga za na. Mbanga tabila babasi. Merci beaucoup. Très chers fidèles, c'était l'ambiance pour vous dire que ça a été bien passé le dimanche le 19 septembre. Donc Ferrego la Jésus des Nuances c'est tremblé l'auteur avec les poulains. Avec Batunaï, donc les gars qui sont il y a Vanessa staff pour yo muto Vanessa staff bien ngai te ben na banda te que non boy tu boka banda et pour ça batama banga pe belé na yingu ni so na kwa kyote liste normalement liste ba examen d'état Vanessa staff joyeux anniversaire vient ngai Béra de Prince des Amunda nazoko lela o mabe beau frère ya moto c'est mec ya moto joyeux anniversaire Béra de Prince des Amunda papa na Priscilla mobala bato Cécile Kakudi nazo kolela o mabe donc kotika na avance ba staff te bande ko na ngai vansa ngape na vansa mobala bato ya Cécile Kakudi beau frère ya moto Béra de Prince des Amunda joyeux anniversaire trésor pembele l'imbattable muntu mukwabo yo moko yebi déjà deux fois te papa Gucci et puis na bosani te kosa couleur la multicouleur mobala bato Barbara Mazural azo ko tala ngai na bosani pete fils na biso balobi na kombo ya Atelio kombo Nzambe na ngai Atilio da Costa deux fois te Atilio da Costa deux fois te nazo kolela o mabe maman Barbara Mazire na bosani te pepe mbongo maboko banque Esther Faïla elle Panda Chalo la diamatiseur toi-même tu sais là où tu es il fait mbia za noti moninga bato Letisa Bachile tata Monsabana yo moko yebi déjà Vanessa staff Clémy Mongango mwana Lyon entrepreneur Guillermo Kassa na bosani te Nikon Kai le formateur de boss azo kotala ngai en direct vient na ngai Clémy Mongango mwana Lyon et puis na bosani te na bosanité Popol Mola toujours na pointe Genebola Mokonza BMV nazoko lela o mabe mère merci beaucoup tous ensemble après aussi Genebola donc
Inch'Allah ekosema. Merci beaucoup na maman Fanta Fofana, maman présidente. Merci beaucoup na maman Jeanne Grace Ndoki. Merci beaucoup na Jean Thomas Kassa Kassa. Merci beaucoup na Emmanuel Kalonge. Mosala kitoko zo kosala na bosani pete kopesa bambota trop na tous ces bomba lisoi. Les motema bato la Genève donc yo moko yebi déjà neto ko chaka déjà. Jigar Nzao mon vieux bambota trop place aux amis, tous ensemble y a pas souci quoi. Et puis Claude Lokebakwen, l'homme de jugement. Regarde de la presse, directeur Claude Lokebakwen. Nancy Bassel, je dis un grand merci na Venangamoko Miguelito Kombe Mvuti Amour Ketoto et pourquoi pas surtout na Mère Ale Kaspara Linda depuis les États-Unis. Mère Ale qui moment où yangoyo. La noblesse oblige Mavembo futur juriste et pourquoi pas à Kinton à Étoile du Berger. Celui-là n'a pas un problème d'argent, il a un problème de dépenses. Et voilà, merci. Merci, joyeux anniversaire à toi le maître de leur maître Bérado, prince des Amunda, mon vieux, notre papa. Je te salue, je te souhaite de bonnes choses, Lélo. Trésor Pembele imbattable, Yananga Makas, la pession beauté. Pour les grandes maisons, Yada dit ma vungule, des gros coucou à ta Trésor Pembele de moi, je te salue. Le 2 je Blaise Polo, Yapitu Botoko, Tracy Eleza, Jiras Zamba, Brice Koulé, Papa François Bassele, Bob Zatara. Vienanga, la pession bambote, bon s'abonner massivement et Nzambe, babi. Awa, Bolekapi, Ngaza, Bolekapi, Boga de la princesse, Ben Mavembaza, Bolekapi, et Nzambe, bye bye, j'ai mis ma caisse dans son micro dans l'autre, des annonces, boy, Mama, Nazo Kasolambongo, Costa Couleur, Pepe Mbongo Maboko Bank, n'a que dans mon Nzambe, Pepe Mbongo Maboko Bank, mon sponsor, Maman Jeanne Grace Ndoki, Boga de la princesse, Yordongolanga, 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 qui est cette émission. Na botani te vient na ngai hein balobi via petit na ye ya Edo Muzamba l'intouchable l'ami du boss et Yandro Barandoki